film bandi bande kotolanda. Et voilà to bandi bongo 3e saison ya film na biso na terrain oyo bapekisa mabele oyo ekomi ngambo. Tala mokolongo tomoni la reine. Apemi na libanda kokanisa kaka ebele. Simanango le prince apusani aza kotala mama na ye na mawa. Mama? Oh makambo nini oyo? Mama? Apusani. Mama likambo nini ko? Oh nini yango? Bon, na bande kokanisa likambo tata na yo. Nazo comprendre sous papa na ote. Attitude na échangé. Ba comportement na ye. Nazo comprendre te papa na yo na ye bien sous-souté. Ba manière na échangé. Ezo pesa ngai ba kanise belé. Ah mama, ngapi na bande ko kanisa. Nazo kanisa tellement mingi. Nebi na ngate poni ne papa. Alingi komona ba chrétien te, alingi te batu basambela Yesu Masiya pona nini? Eloko singa to sa sikoyo mama. To sambela pona ye. To sambela ki un jour vérité et monana. Mama yo petika ko kansebeleko, vraiment pardon. Pona ngai mwana yo. Oh limbisanga na eba ete okoma kiwa déjà. Ah oui, nazaki na penzinga nzinga kotambola. Juste notre zonga pe bon. Au mona ki moninga na obotanga na ye. Oh non, juste nga kende libanda wat. Awa tolanda. Oh, na pesi bino nguya makasi oyo esengeli pona bino. Tango koki bokende libanda kuna boko accomplir mission. Mission ni libanda ko nga na yebite. Nakati na bango olachi mwana moke à découvrir une déesse de la mer. Tela bracelet oyo eza très précieux pour nangai. Ezali symbole oyo ezo connecter ngana mboka ya ameze. Et nakati na ngo batie ba pouvoir nyonso oyo za nango besoin. Nguya moko te ekoki kotelemela yo. Esengeli te operdre yango. Ndenge ozokende boye molimo nanga pe kolando na sima. Bino bana basi ya royaume oyo. Boye la reine sa majesté. Bome maesiko libanda. Boye sa majesté. Ah bon? Na yebite soki banguya ba pesi na bracelet e bomaka to ebikisaka po banguya ngo ezalaka mibale. Toujours bandeko biloko na mokile ezalaka double. Soki eloko ba pesi yo e bomi yo te seke kobikisa yo. Alobi biso nyonso toza elongo na yo. Au revoir. Baza lokola bana ya déesse, ba servante ya dine déesse. Voilà ba pepiye ye palati lokola bango. Seka memingo ya oya uti komona kuna. Seke mwana mwasi oyo olachi aza oyo akotaki awate. Ndenga kotaki abimi mosusu. Abimi na banguya mosusu. Voilà, reste à vérifier. Bango pe bazui nzela bakei. Pona oti koloba ke na mokile ezalaka double. Landa lisolo. Mama okondima vraiment ke banda kaka banonsaki liwa ya anozie. Batu nyonso oyo balimbaki ba protester contre liwa na ye. Babatami. Kutu ndambo na moni kaka na buto lelo. Bawangane kutu ke balinga basilika. Ah oui. C'est parce que bango nyonso bazobanga kokufa. À vrai dire, pardon. Zala mosika ya eloko nyonso o etali palais royal. Mama, nalingi nanga makambo ela ote pardon. Na kebiso mwana ngai. Ozaka mwana nga moko. Zala mosika pardon. Mama ozolo banini wana. Yote mtu msiki ngana loba. Ngamne motu na loba ki pe na baluki na lobi ekene pardon. Zala mosika ya palais royal. Nalingi nanga makambo te pardon. Nalingi ngambo na yote ozaka mwana nga moko nalingi so ba ngambo te koki. Zala mosika makamba mokonzi pardon ekene na bandela te o. Mama osolo balanga ni nsiko natika kambala moko na abandonné. Oui mwana ngai komiko tate na makambo ya kotelemela mokonzi. Makambo yelaki anozie oyebi amene batu na revolte siko yemoka kufi. Siko tala mwana ngai pardon na bondelio zala mosika ya makamba politika mboka zala mosika nazo comprendre mama ozolo balanga siko ni ke totika totelemela igwe te parce que abotoli biso mabele na biso tika ye azwa nyonso
olie azwata molimo moko na famille na nga lisusu malama azwa mabele tozo vivre na kolisi yo tina université nazotangisa yo mwana ngai soko si mosala na yo moko osombasomba bamambele na yo okosomba ndenge olingi pardon mwana ngai nabondeli yo yokelanga ko nalingi na perdre yo te pardon bato oyo balingi kose rebele basala révolte yo te oyo eza kokosa population bakosa nani bazokosa biso ko eza mawa mingi mama siko ekosuka mbula nini onyeka pardon nabondeli yo pardon mama tika ngai pardon yo mpe yokela ngai pardon Proverbe 29 verset 2. Oh, tango moyenge bene azokamba population bana mboka bakosepela kasi tango méchant aza liboso wane likoloba oza mal décrit mokonzi na nga nzamba aza susima na yo te oyebi sango etamboli mboka mobimba ezoloba malamu na yo te ata mokie bongola motema bongola banzela na yo. Luc 13 verset bakisaka liloba moko kaka soko bakisi liloba moko tala okufi mokonzi nalobi yo kamuloko na yo mbuta mutu tala nalobi jaja nalobi d'ailleurs nani a permettre eloko aboye aya kokotela ngati yawo ngai papa mwana yo nde ngai papa papa esengeli oyeba vérité esengeli moto moko atalisa yo keno solo eza boye papa yangana ozokondane bapasteur nyonso bayaka na mboka na biso po boyi koyoka vérité bato nyonso bazobanga kolobela yo mama na nga azobanga bandeko na nga basi bazobanga kolobela yo pardon papa nabondeli yo papa na ngai esengeli tozongisa kimia ya mboka na biso kimia ya bana mboka nabondeli yo papa pardon ok malamu mwana ngai ok telema na yo merci papa jaja mokonzi longola enfoiré oyo awa bimao mais papa ekoti na litoi ebimi na litoi asentir yango kutu te aza kuna te na baverité na bino oyo nani akimi bambango boye olachi atamboli na pema épuisé mama mama baya kotala mama tala olachi yesu olachi oh mwana ngai olachi wapi papa na yo ebongo papa babotino baza wapi yende rescapé yende abiki ne paka na sima na yebi bembe toloba kaka ndenge wana abiki bandeko na mbangu na pema me toloba malamu deyesi moko pe aza na kati na ye po azlobike na kozala na yo elongo bavandi ezalaki na kati ya zamba wana pasi na perdre mama na ngai na ebube nasukaki kaka ebo samaritain mutabikisi ngai moto yango nani moto moka bilanga moto bilanga amemi nga na ndako na ye pe alobi nazonga awa te me na bale komituna eske papa na nga kozonga pe mwana na ngai pe namoni na nga papa na yo te kasi oza sûr ke asurvivre ye pe na kati ya zamba nandimi ka survivre me nazokamba tisi kwa azongi kaka te parfois ye pa azongaki na zamba ndaluka yo mama namoni esengeli na bima kuna na mobilize ba jeune tozonga na zamba toluka ye mpona nini mwana ngai te te komeka te na zamba wana te
ezali zamba moko très terrible, dangereux. Soki bokei moko te akozonga vivant. Yoka mokonzi, oza na raison. Tala motei oyo akomolekisa ndelo. Yende mutu aye kobebisa culture na biso ya mboka. Pe naza nanga pona limbisa ye kasi eloko nga na kotolere te. Yendenge azwi mwana nga mobali akomotelemela ngai. Wana na kokamwa te. Soki chima lelo akomotelemela ngai awa atelemeli ngai likolo ya trône. Kaka likolo ya motei oyo. Jamais. Honnêtement, mokonzi, biso toko continuer te quand même total kika ndengwana. Be formation onga na zweza boye. Tala, motei oyo azoluka guerre contre trône na yo. Pe malembe azo bebisa mayela bana mboka ko corrompre bango moral. Tout ça est quelque chose. Ce qui te lobby le côté, tout ça le côté, yene mtakobanda koloba sikoy. Aha, oko gérer likamunaye. Igwe, wana kutu likambo mukie, ata kutu sikoyo. Pas cité. Eloka naza ngo besoin, pesa nga permission. Yo kutu rolobisima, ngai pona motoyo, alu abunga ta sikoyo. Yo, zwa permission na ngai. Et c'est ça l'ami mokonzi. Mokonzi. Wa lobby, zelanga na peso réponse. Ndeko yeba yango que la parole de Dieu ne sera jamais anéantie. Yoko nani. Oh. Talaba na mboka. Oh, kimia izala na kati na lopango oyo. Mote ya koti. Ah, ndeko na ngai Pasteur Laurence. Nazali mote ya sango malamu. Eloni ya mabezwi ndeko na yo mwasi. Pasteur. Ah, alala boye sali déjà 2 ans. Ala mukakate. Maladi nini oyo baminganga kutu bamona kaka te. Ezo ya kaka grave akokufa. Te ndeko koloba boye te. Yako kufa te. Yako bika atémoigner monene na Nzambe. Oh oui. Ondimi ete ndeko na yo sikoyo akoko kobika na ndimi yango nde pasteur. Malamu tobondela. Voilà démonstration ya bato oyo bandimelaka Nzambe. Il est écrit, bien aimé, que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ndeko nanga ya solo baye oyo ba témoignage monene na Nzambe babandaki na nokondima. Abandi ko sambela kolo Nzambe na bomoi. Yonde oyo mokeli, yonde Nzambe na nguya. Yonde Nzambe oyo ya bikamwa. Na tango oyo na beleli monene ya kombo na yo. Na kombo na Sumasia. Oh kolo, sika ete maladi nyonso ate kokombo nango nini? Egumba manatango oyo, epima, ebunga, ekende na bisika bikauka. Na kati na kombo na Yesu Masia. Zambe na bomo itala mona na yoza na pasi. Zambe soko salite mosusu azalite. Zambe na bomo na lobi ete na tango oyo. Ndeko, opiki na kombo na Yesu Masia. Na tango oyo, maladi na yo esili. Et voilà. Mosai na Nzambe mission na ende yangoyo. Ndenge kolo Yesu Masia lobaki na biso, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kimia na kolo pa ina yondeko. Moto moka uti palais royal. Bon, naza malamu. Abimise loko. Zoka bae ko bundisa Mosai na Nzambe basalere. La Bible dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. Zokande moto ya sala kere azo simba oyo akela mokili azo simba mwana na Nzambe o simbi mwana na Nzambe za lokola otie Nzambe mosapi na lisu moto na Nzambe le feu dévorant de cet esprit molimo na Nzambe baloba ya solo penza soki molimo oyo eza ya monguna eye ko combattre yo lokola fleuve eko kima na nzela sambo. Voilà elonga na bato oyo batatolaka kombo na Yesu Masia. Voilà monene ya Nzambe asalelaka Nzambe ya victoire. Moto atikaki lipapa alingaka kende ndako makolo ngulu. Moto na molimo mosanto kimisi moto. Voilà baye oyo nyonso balukaka kotia kaka liboso bana na Nzambe bakokutana na Nzambe ye moko. Ndeko nani abatelaka yo? Yeyo ayembangu na ndako azopota. Pote bambangu. Yoka pema likolo. Papa
Oh, mais moi c'est dans un assemblée pour moi c'est la la kiawet. Papa eh? Oh, nana landio. Nana landio ko papa. Kechi? Oh, nazomo nini wana? Oh, ndo toto nini? Yuto sai maladi te na biki sikoyo. Abiki. Nini selemi? Pasteur wana oya kukoti na mboka awa il y a quelques mois. Aya assemblée pona ye. Olobi nini nani? Pasteur Lawrence. Pasteur Lawrence. Il y a solo papa. Papa eh? Are you not happy? Oh, c'est pas l'été. Papa, c'est pas la co. Ah, na telemi boy. Papa tayo moko. Ah bon? Azo bundi sa pasteur oya sambeli pona ye. Pona mwana na ina ndako. Pona nini ozoluka présence na ngai na moyi makasi boye. Oh, ma reine. Ezeli kamba papa na ngai. Azongi kaka ndako te ti lelo. C'est comme si Batunyo Sobabi pete sika kenda. Nalingi na yeba soki azaka kamfi. Papa na yo aza na sécurité. Na kati ya mboka na Iziama. Pe yaza na susi na openenga za wana. Ah, siko na komona ye wapi? Nalingi pe na mona ye. Tala, eza yo to banda komona ye. Papa na yo nde akoluka yo. Mutu moko nde aza na nzela akoya kotuna yo. Pe akozwa message na yo amemela papa. Esengeli o se concentrer na mission na yo. Sikoyo bozo progresser wapi? Ma reine. Oyebi batu na mboka bazolela. Esengo se bunga na kati ya mboka oyo. Makile zotanga partout batu baza kokufa. Batu bazobanga ko poser ba question. Nayebi esengeli nalingi namona yo na présence na nga na butwa lelo. Ndenge ka kolobi ekozala bongo ma reine. Mwana moka yekoli soloka abendaka masolo na mokili moko boye. Tala pasteur aye. Tato yo pe aye. Oh. Motazate? Yes. Oui. Abaluki atali. Oh yo. Mulimo mabe. Te naika ndeko lukabino na kati na moni bino te. Nayebi yo. Yonde moto toti kokuta na nzela. Yote. Oh rokorie keketi kababa. Te naiko memangambo te. Naina kimia. Naina kimia. Bon, réellement, naza papa ya mwana mwasi oyo outi kobikisa kuna na prière. Ah, olingo loba, tata ya mwana mwasi oyo Nzambe asungi ngai na zongisa na santé na lelo. Lelo, eza boye pasteur. Nakanisi comprendre makambo oyo euto salema entre nga na yo. Pardon. Oyebi ke na bengisa banganga kisi ya marke na marke po babikisa mwana ngai kasi moko asala ngote. Oyebi, ndekaka tokutani. Pe obikisi mwana ngai nalobela yo ya solo oselaka Nzambe na nguya. Nalingi pe na yeba Nzambe na yo s'il te plaît pasteur. Oh alléluia. Oh merci Jésus. Oh olingo loba siko yo lingo pesa bomo na yo na Yesu Masia boye pasteur boye. Nalingi na ngate nakota suna likama mabe na mokili oyo. Nalingi nakota na église na yo. Merci Jésus. Oh gloire à Dieu. Osa fidèle. Yoka ngai monsieur. Outi kosala décision malamu. Aux yeux de décision malamu. Nzambe na biso aza Nzambe na mawa. Nzambe oyo ayambaka maboka kofongwama. Moto oyo apesie motema na ye. Alingi kosalela ye. Pena lobela yo. Yo jamais oko regretter décision oyo tu kozwa lelo. Merci. Fuka mato bondela. Ah. Repentance. Voilà ezali parcours oyo esengele ya na vie ya moto nyonso. Ya solo molili bandaka, mais molili one umelaka te, suka nango lumière ekopela. Osa sûr na makambo uti kolobela ngai, boye sa majesté, naza sûr na yango. Ah. Sikoyo, eloko nini sa majesté? Ono okondimango nini? Ichie ike akoti na kati ya lisanga ya église ya bato wana. Ah. Sikoyo zobosana. Ezali ke mission spéciale moto aye nango na mboko yo. Moto alinga posa na pembeni na yo. Comme ça aboma yo na malembe nyonso. Soko lobi bongo. Oyebi
get to know your enemy's weak point. Okoyeba faiblesse ya ennemi na yo soko poseni pembeni na ye. Kutu bakena ndaku ya moto oyo babomi kutu babebisi bapelisi kutu ba biloko bokoka bande kosalela. C'est vrai ça. Wane komi nini ko c'est impossible. Soki na yebaka icheke na ndengwa na lingaka ndibango te. Tokondi bango te. Eloko moko esengeli esalema. Ono mokonzi na peso responsabilité oyo na kozwa likambo ya charge esengeli moto oyo asuka soki bokangi mwana moke oyo te akobebisela biso royaume mobimba pasteur oyo voilà bandeko sango malamu oyo bato bayambi na mboka. La vérité ezalaka moko, vérité bapakola yango mafuta te. Soki olingi nzambe te keba ozana satana elongo wana de vérité. Le Christ a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Olingi molili yeba etoza mosika ya lumière. Moto zalaka na katikati azalaka te. Bato bandimi Yesu Masiya bangwana bazotetola monene na ye. E mose na nzambe azokoba na mosala oyo ezobikisa milimo ya bato. Tato yo pe azalaki bras droit ya mokonzi. Lelo abongoli motema. Azwi bikila nyonso oyo ezalaka mpona kokumisa satana. Lelo sans effet pesa pamba liboso na mosala oyo sengeli ekango la famille mobimba. Fuka mawana. Longola ekoti na yo. Nzoka bampaka bayoki likambo oyo depuis palais royal. Balobi ndenge nini motei ya sango malamu akomi kolonga na biso ba conseiller. Nzoka nde babosani ke liloba na nzambe yango nde kotikala libela peseko na seko. Nyonso koleka. Bokonzi ya igwe koleka. Bango pe baye. Bampaka bakota boye. Baye kokuta cérémonie déjà sekendaki. Ike, oyebi ba conséquence makambo sali? Oyebi ba implication? Tela, yozo ye bati. Conséquence sata mokete na makambo salemi. Yo, yeba te bato batiaka kondime pa na Nzambe mabela ka bango te. Nate ya yo ndeko, yo pe bongola motema, pe sala lokola ye. Ndeko, oselelo kwa malamu. Tela ozali boma, yo, tela ozuli boma. Oyebi na ngate makambo zosala. Makambo zoya ekokwela yo. Ayebe lokazota azosala. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre de tout puissant. Nalobia, lui loba buzoba te buzoba. Kobanga te. Yesu Masiya yambi yo. Osea kobatelama. Celui qui est en nous est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Voilà bato basepeli. O eza mokolo ya liberté. Sa majesté. Makambo bato babeteli ngate. Nga moko na moni yango na misu na ngai. Oyebi moto yo a ye kotumba bikila ya ike eloko mabe eliete. Ata mukiete. Et ya solo wana. Oh, ya solo sa majesté. Makambo yo elekindelo. C'est au-delà ya contrôle. Moto ya komi kozwa population bangu. Parfois azana ba pouvoir au biso to sous-estima qui est. Moto ta yebi. Et loko ni na salaki po ike akosa maboye vraiment. Moto ta yebi ni na osala sima sikoyo ni netikali. Ni netikali sima. Ono the fault is mine. Oyebi foti nyoso za ngai. Ngande na salaki erreur. Oyebi na sous-estimaki ngoyeza na motoyi. Fale kutu na boma eka kambala suka tangwa yake awa na palais royal. Natika ki akende. Wana éprouvé que na sali erreur moko ya monene na vina ngai. Mais sa majesté akoloba boete. Donc eloko malamu ekosala mate sikoyo. Te na lobi bongo te. Tokokuta na buto lelo na conseil na kati ya culte noir. Na lingi osangisa bato nyonso oyo tozana bango na rencontre na buto lelo. Mokonzi nzoka simba nzela moko boye, loge moko boye, labo moko boye. Bango nyonso bakendaka kogumba mela créature oyo eza kokumisa le diable. Na ngambo oyo
soka bagumba melaka puissance moko molili na kati na bango pe igwa zalaka bangwana na butu basangani awa bandeko toye kote ya mutu te o tolandaki filme nga pe nake komeka yo te ndeko na tour na yo kokufa kuta fo kutomeka bangwana bake na culte noir nini bazomona mose na nzambe azobondela yo soko salaka recherche malamu oh olingaki kutu te okote na mabele oyo oya kotelemela nguya oyo eleki nguya na yo wana bango bazoloba oyebi kolekisi ndelo mose na nzambe ayebi te banguna nzoka baza na ngambo oyo okokufa na buto lelo bandeko na seki oh tala makambo ezosalema miroir epasuki. Celui qui est à nous est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde ndeko yeba yango ozana nzambe ozande na majorité oyo mokili mobimbe koboya te mazi okonko banda kota zamba babikisa na chasseur ye wana loboko na litama Are you back? Est-ce que ozongi? How did it go? Eleki ndenge nini kuna oyoki sango te mwana nga mwasi nalobela kiyo That she's dead in elingolo bakino akufa kina zamba akufa ndenge nini your daughter is mwana na yo aza na mboka kuna ozoloba ke mwana no akufa kufi wapi tala ndeko koloba boete naza na tamba aventure te aventure lobi nalobi bamoni mwana yo na mboka na yo aza na ndako ndeko na mwasi zanano est-ce que osalaki recherche omonaki ye na misu na yo alors okanisi nabimaki ka mboka na biso awo ti nake na ameze mboka mosika nakeka osala baje kuna namoni mwana wa mwasi aza na ndako ya ndeko na mwasi bapesi tata sango tala bilei no na ndako eza kuna kende lia kuna ebo ngana lianga moko oyoki nzala te siko nalobi napesa osangwala nzala ekei mwana yo aza pa ya ndeko no ya mwasi papa sepeli oyebi kate etikalaki moke nga nakufa na perdre vie na ngai oyebi sikoyo puissance yango ndenge nini motei oyo aza nango tosali oyo tokokaki nyonso po tokanga ye tokange na molimo kasi tokoki te tolongi ye te bon nakanisi namoni genre ya nzambe nini oyo moto oyo azosambela nzambe ya nguya penza kasi esengeli azala ye traître oyo grand maître amonaki na prophétie mais ayebaki te nani wana penza traître yango eloko moko ebebaki na kati po grand maître ake komona elongi ya mwana ya chifo konko olie amona ukonko okanisi moto oyo aza yende sujet ya prophétie na biso oui eloni okanisi bongo kanisa nano malamu mokonzi genre ya menace oyo mwana moke ya mwasi akoki ko représenter vraiment peut-être grand maître monaki clair te mwana moke ya mwasi akomenace trône na nini oui dans ce cas donc sengeli kolongola siko na kati ya scène na kati ya programme oyo tala tolingi tolongola ye me tokokaki te si biso mo toriske bavi na biso onou sa majesté eza na bamoyen bele moto akoboma mpuku pa akoreusir tomekaki kaka option moko tokomeka lisusu oui boye sa majesté tokomeka zela tokomeka susu bameka kaka po bango batangisaka makila mose na nzambe abimi ye wana kei nazozanga yo sheri na ngai oyebi oke nga pe nakozanga yo na ntango oyo pardon kowumela te kuna siko ke lobi na pokwa ozonga comme ça owumela te nga nazelazelaka te oyebi nazotika yo na maboko ya nzambe na bomoi pe nzambe na nguya
oya kobatela oti na kozonga. Ok, ngana kei. Tango mosana nzamba kei. Voilà bato oyo bayebi kota nzambe liboso. Voilà ye wana kei na mosala oyo nzamba bengela ye. Et voilà yepe mwasi atikali mobembo ezape liwate akei na ye kozonga. Ake kote ya sango malamu na nzela na yaza kotambola. Ye wana zoleka. Ah, pasteur. Nazene eloko na tubela. Olingo tubela mwana ngai. Loba na yoka yo. Suspense. Atala na sima manduke bimi. Oh le main. Oh, nalobi ya. Pasteur. Remain blessed. Oh, pambola malibela. Zambe azala na yo. Baye kwa lever l'homme de Dieu. Ah, minduke bimi ake wapi destination inconnue. Nakobanga te. Oh, c'est vrai. Celui qui demeure sous l'abri du trait haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh là, tu aleki la palais royal. Yonani. Mokonzatuni. Suspense. Ngai nde nazali mwana moke o yozo banga. Yo, olingi o boma destiné na nga nyonso. Kasi oko perdre temps na yo. Ozobosa na destiné ba changer kango te. Comment osti ozolobela nga boye mokonzi na yo. Ozobanga te. Oyebi moto lokola yo bazo mériter respecter ba pesa yo. Na ye po na sala ke ofuta na liwa ya mama na nga pende ko nanga mobali. Pe bambeba nyonso sali na kati na mabele oyo. Ngonga na yo se koki po yo pe ofuta na makambo sali. Suka na yo yango ekomi pene. Bongama po na destruction na yo. Garde. Mwana moke abangisaka mokonzi. Alobi moke mokonzi ningani. Bandeko makambo ngoze ya solo ondo toto vision. Mokonzi atamboli. Ye wana bimili boso. Sa majesté yigwe. Wapi ye? Mokonzi lobi nani yango? Mwana moke mwasi auti ko bima wale kiboyi. Bomoni ete. Boko tseke awati. Wapi ye? Sa majesté to moni mwana moke mwasi te. Awa tokoti pe motote. Suspense. Didn't you see her? Yo moni ete. Sa majesté na moni ete. Te sa majesté. Your Majesty. Sa majesté. It is done. Esalemi. Nini esalemi? The preacher man. Motei lelo tokangi ye. Tosukisa ye. Toboma ye. Keep him there until I Te. say so. Nanu te. Bozela tina pesa bino ordre. Is everything all right? Sa majesté, est-ce que ça va? Et bon ya ko bongo la mutema te. Bolingi kaka mabe na ye lelo mabe lobi. Oh, bo lelo ko limbisa te. Ah, mokonzi a change rapete. Ayende ko accomplir prophétie moko. Prophétie. Ah, mais grand maître, elingo lo banini ke non ayende ko tia fin na règne na ngai. Esengela ko sukisa ye oboma ye tango zoki chance. Mais grand maître, bon, nandimi ke eza trop tard te quand même. Nakopesa yo occasion mosusu bokuta na yo na ye na combat. Omoni ndenge nini? Nalingaka eloko ndenge wana nakosepela. Nakoki pe kozelaka molai te. Nazozela ndenge maboko nange kokanga ye buka ye mike mike. Merci grand maître. Merci grand maître. Ah. Akotaka nzoka banzela oyo. Banguya na ye utaka kuna. Akomi na ennemi moko. Ennemi yango ya mwana moke. Ennemi akomi koningisa tro na mokonzi na kamoi. Suspense. Voilà na terrain netre fara. Mokonzi atelemi abeti. Atinda nguya. Olachi alobi pamba zongisa ye. Abete moko dispari. Mwana moka uta na badeyesa mai. Puissance ya deyes eza na bracelet lati. Alongola ka bracelet wana te. E bateli epe liboso ya puissance mokonzi abetaki ye. Ezaka ke bandeli bandeko. Ha! Eliko loba mokonzi. Alo bakazaka na monguna mwana moke. À suivre prochainement. L'isolo na bisoto c'est la 4e partie. Cliff alobi masolo oyo eza somo. Merci et à la prochaine.